Batata, ba mama, bandeko wa bolingo. Mbote na bino. Pe boye malamu na émission na biso to sosola. To sosola. Ezali moko ya ba émission to programme ya Mayangani na Politique TV. To sosola. Ezali présenté epai wa bino Patrick Chimanga tata ya Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalala. Lelo tozo kende na kososolisa bino yo moto ozali kotala biso sikoyo eloko oyo ezali ko détruire yo na bomoi na yo sans que yo moko réaliser yango to oyeba yango. Nto lelo tozo kende na komisosolisa biso bato eloko oyo ezali koboma biso nto ko détruire bomoi na biso sans que biso batoto réaliser yango. Ebele na kati na biso basalelaka yango. Kasi esengeli na biso totika kosalela yango. Soki ke tosalelaka yango, nto soki ke osalelaka yango. Tika totala yango na mwa exemple moko ya lisitwali nto histoire muke mpo o comprendre. Ezalaki na tango moko na kati ya ngomba moko ya monene nto likolo ya ngomba moko ya monene penza. Likolo ya ngomba yango ezalaki ndako ya ba kombe nto aigle. Mpe na kati ya ndako ya bakombe nto aigle ezalaki na bamaki mine. Kombe yango ekendaki koluka bilei ndenge emesana kokende mpe etikaki maki na ndako na yango. Mokolo moko mopepe ya makasi mpenza eyaki na ngomba yango. Mpe ekweyisaki liki moko parmi 4 maki oyo ya ba aigle nto ya kombe moko ekweyaki kolongwa likolo ya ngomba mpe yango ekitaki malembe nto mopepe memaki yango ti na ndako ya basoso nto bisika basoso bazalaki kovanda. Mpamba te ndako ya basoso ezalaki na se ya ngomba mpe ndako ya bakombe ezalaki likolo ya ngomba. Basoso baye yambaliki mpamba te bango bamesana kobatela maki lokola maki nyonso mpe bamonaki lokola moko ya baliki na bango mpe bango babatelaki liki yango malamu. Na nsima ya mikolo nto na nsima ya ngonga liki yango epasukaki parmi bamaki mosusu ya soso mpe kombe nto mwana ya kombe ya kitoko abotamaki. Kozala soso basoso babokolaki ye lokola mwana na bango nto basoso babokolaki mwana kombe oyo kozala soso nto kozala neti bango mpe kombe oyo ye alingaki mingi bafami na ye to alingaki bango mingi mpe alingaki ndako na bango mingi. Kasi esprit na ye ezalaki kolela mingi mpona nto ezalaki kolela libanda mingi mpona ya mingi. Mokolo moko kombe oyo atalaki likolo na mapata mpe ye amonaki liboke ya bakombe kopumbwa likolo makasi mpe kombe oyo alelaki mpe alobaki boye soki ngai mpe nakoki kopumbwa likolo makasi neti bandeki wana nakosepela makasi ekozala
goal na ngai ya vie. Basoso basekaki ye makasi. Mpe basoso bayebisaki ye boye. Okoki te kopumbwa likolo makasi neti bawa wana to bandeki wana. Yo ozali soso. Soso epumbwaka likolo makasi te. Mpe kombe oyo atelemaki wana azalaki kotala bafamille na ye ya solo kopumbwa likolo. Likolo mpe azalaki kolota akoma lokola bango mokolo moko. Mpe ntango nyonso kombe oyo azalaki koloba mpona ndoto na ye ya kokoma neti bakombe oyo ye amonaka bapumbwaka likolo makasi. Basoso bazalaki koyebisa eki ezali impossible, ye akoki te kopumbwa likolo makasi. Wana nde kombe oyo azalaki nto akomaki koyekola kondimela basoso nto kondimela maye basoso bazalaki koyebisa ye. Na nsima ya mikolo kombe oyo atikaki kolota bandoto na ye ya kopumbwa likolo makasi. Mpe akobaki na bomoi na ye lokola soso na esprit ya soso. Na suka nto na nsima ya ntango na ye lokola soso kombe oyo akufwaki. Oyo ezali lisitwale makasi nto lisitwale oyo ezali na leson monene. Mpe nazo espereke yango ekoki kolobela yo nto ekoki koteya yo. Moto oyo akoki kotyela yo mindelo na vie nto na bomoi na yo ezali kaka yo moko. Ezala bambala mingi na bomoi na yo ntango tozotia miso na eloko songolo nto eloko pakala. Meka kolota na bomoi na yo kasi kotika te ndoto na yo mpona kobanga. Pe jugement ya bato to bilobela ya bamisusu. Bato mingi bazali kovivre na makanisi ya bato misusu. Vivre bomoi na yo na lolenge esengeli kovivre yango. Soki oyekoli eloko moko na lisitwale oyo nauti koyebisa yo to na histoire oyo nauti kobetela yo, okoki kokoma oyo yo moko ozali na posa ya kokoma to ozondima ke ozali. Kondimela bamisusu te, mindimela yo moko mpe na Nzambe. Koperdre bomoi na yo te lokola kombe oyo akufi na esprit ya soso. Mpamba te azalaki entouré na basoso. Yo pe bisika ozali kovanda nto bato ozali koloba na bango bakoki kozala basoso, bakoki kozala na esprit ya basoso. Nto yo pe okoki kozala okoli na esprit ya soso, obotami na bandako ya basoso kasi ozali kombe. Koba na kolota, meka kopumbwa, ndimela na yo moko, kanga matoi na yo, koyoka mayeba soso bakoloba te okopumbwa. Na banzi ete bososoli malamu. Tosuki awa mpona lelo. Nazali wabino Patrick Chimama tata ya Mayangani. Mwana ya mama Christine Kalaba, très important. Mpe tomonani na mbala ya sima na kati na émission na biso to sosoa. Merci beaucoup. Mpe goodbye.